nzela wana siko na yete so atongola yo batongola ite so azo dégager nzela batutu so batutana bisoka donc zo mona ke siko mutane ngwana lelo o mona bandio finga wera cause yeto zuye premier temps ye na ke para ba okala ba okalinga omoni bikede yaki so cheneti na maya siko epanzani ba okalinga nguna talinga la cause yo bilobo lia sanka tika mboko yo nasana ke nangata butembo nasana ke nangata kindu na yeko zoye ngabi bo tolata tokendeni wala tata ebisanga kudu ndeni yo fo force ka ya la mo malili na ebiso tokenda poazo kaka pantalon a sauter ba mir combien de fois kati ba venia so luka pantalon na quartier na bango pour appeler pantalon tia zo pantalon sentinelle moezaki moko supana koto esa suko neti nini to landela na tailleur azuti ba to kamati to pesie ayeko zo blouse ya fimo do teka mikate tel mezaki neti na mo marenda to benga ka miyake ouais fali poupa ami d'enfance massa na ngai pinozo mona pena dongi bolie awa boko lia pepa bango dongo zo santike no bolia bando lia bolie kuna botondeli kuna ba epi bana ba ja bali papola ba Coca-Cola ba blo tout donc zo sentir à l'époque déjà donc na lingara trop tellement nga évolué waka po na yebi masana nga lelo na mizo talaka masana mo bokola ni pena ya eloko te okomo mona ko mi leader donc na lingara évolution na epi na lingation évolution à Fabregas en tout cas ça garçon moko bien malgré na finga mingi mais na eu conscience. Maison merci c'est à refaire. Mission yango kolinga lekate ba o balongwa. Na yango ko préféra za la terre lekakute la maison mère. La cause c'est moulay legi. Ka pour moulay. Te za ko bebsa. Moi to bimonde pota mwinda. Za ki bien te. Ozomon. Batane wa boko ke pe conseil mo bo ba kaisi leader. Ozomon. Donc za ki bena bien te. Et puis ça mutu moko alingi trop kolia fufu lala ozomona fufu lala sko ebimisa ba mai wana likolo mwa zo benda ba mai na lutu tanga fanda sko yembi nze momona mnoka mboka na bango misika Bonjour monde entier, bonjour tout le monde. Je suis très ravie de vous retrouver encore si nombreux connectés chez www.clebois.com. Et je dis bonjour à de la nation Mokimomba, de la nation monde entier, l'homme invisible. Et je dis bonjour à Freddy Akimbe Botaba Chéri, Hermano Porio, Griffe Mnena Bamboko, Puchumongaya, félicitations à toi. Et je fais des gros bisous à Papi Guéné, je fais des gros bisous à Karine Luzingamo, et je fais des gros bisous à Nancy Okale, Dembo, Florent, Lorenzo Kula. Je fais des gros bisous à vous, Florent Lorenzo Kula et Nancy Okambo, de gros bisous à vous, Karine Luzingamo, de gros bisous à toi. Aujourd'hui, notre invité d'aujourd'hui, c'est M. Sankara de Kuntawa Zabongo, membre et orchestre Maison Mère, Yende Tozo Yambalelo. On va essayer d'échanger avec lui et puis je vous retrouve à tout à l'heure. Bon, on a invité un Soalilo, M. Sankara de Kunta. Bonjour, M. Sankara. Boni. Ouais, tranquille, hein. Ndeni, beauté aussi la terre. Nazolandot. Et na senti pena donc qui tensi marabaji de pêche. Et on migolo coureza stable go. Togo ke vanda. Ouais, merci beaucoup. OK, merci. Boni Sankara. Ouais, bien, en tout cas, on s'appelle Makasi. Na moni bena ke banda to so ba journaliste na vie. On a journaliste métis, hein, beauté aux sensibles, on a lèvres, on dirait de pêche, on dirait jambon, on dirait déjeuner lourd. En tout cas, félicitations à Sito, on a moni bena ke non, boza danger quoi.
namoni penaki boza danger et puis elo na sepeli po tangela ngona classe lelo za licencié en tout cas plaisir makasi po batebele ba na kuluna alaliga lamuki mbamo Sankara body eke mbamo ndingwa mais yo zomona ko si selengo classe oza posé fan de la intellectuel en tout cas na ebike poto mobimba balinga ndingwa te na ebike ero des choses à menacer mais bon oh balora liboso bali. Merci pour le compliment. Sankara de Kunta, idée à Osala Sankara. Wapi. Ouais, en tout cas, Sankara de Kunta, de gelo, tout d'abord, ils ont naturel, les a étoiles à moutou. Nengozana, M. Soutan au bandepe classe, wagina boule, M. Sokoma docteur, M. Sokoma l'homo, bouime. Et au salarié, na nenge a vision à yo, tangela on va clatcher comme journaliste. Ndepe Sankara de Kunta, ils ont tout d'abord déjà né artiste, tout bête à musique à l'époque, na ba masalanga ba fali pour panda côté lupango te toza mais yo landi. Tout bête déjà ba musique ba manzanza, tie au salarié. Koko la kaka to utaki na mutualité mo guerre de 100 ans. Ezaki ba japonais to linga ma bilamba nde lelo ba léopard de la sape koma. Donc yo salarié wenge dislocation wenge tango yo sala ma epanzani biso ba Sankara de Kunta sika na bima. Donc Nathalie que non na occupé classe, j'ai fait la pédagogie mais na yo comprendre que okende boy minerval mutali boso fo bimisa za yo. Na kata classe mbamo to kota balabala to koti balabala wengeti lelope Sankara de Kunta donc mbanga danger to na ona nenga maloba na yeti lelo en tout cas na pesa batu misala na kutana ba Zidane ba Roberto Carlos ba Claude Makelele batu belé ba se retrouver na kopo yo lelo. Je salue mes enfants français Sam Samantha Monique Samuel o ba se retrouver na France et puis na saluer pe maman na bango muna mongo. Donc en tout cas na musalo kaka il y a pas de son métier et sali que lelo biso to se retrouver ndo mona ke na zui vidéo j'ai rattrapé la vie. Bon Sankara de Kunta tio comme Power Ranson histoire na ngwesa mande. Oui wenge panzana ki bon wenge de ba fait na biso bandal. Ba vina biso bandal tanto mona ba Werason ba Preza JB tozo mona ba Tata Mobich ba Blaise Bula donc tozo mona ke ba vie ba bandi wenge na commune biso to beta ba musique manzanza biso beto landa ngai ngo na 1 minute mo wera mo masana nga falia 1 minute mo JB o kuna 1 minute mo boy donc eza blog mo ndingo na mais et au sala ke wenge tangue panzani biso ba Sankara de Kunta guerre de 100 ans déjà to kota ba concert na bango de to sota ba mir à l'époque. Tant que Wenge Panza total que ministre Abi va répéter. Wenge ya ba président JB ba ko répéter na moto na moto. Erwana Werason roi de la forêt président nga na palais. Tobité na minito yo silence du chef Werason en tout cas photo taquer bon. Werason tellement humble tellement zaro lobate. Tobi boyo po lobarate Sankara bande loba. Ti ba TV ti marambutu ti na ndenge banda ti na ndenge tobi to sal to kota makite. Da ba mise ba yaka na ba ebo yemba na ba yemba te na ba beta na ba beta te to kumbela ngo ya manzanza ti manzanze bongi ti to coller tout ça banini na ndenge lelo yo sala ke wenge musique maison mère o wera fula ba te belé malgré lelo ba te belé ba ko ignorer maza le seul leader vraiment a fula biso tout de pas wera ta sentinelle a wera papé nga ba ebi. Donc voilà, donc on moni batebele, babima, o paso ignoré, a ignoré do biso uchiwana, ti lelo wengeza nengeza fidèle toujours na poste. Pour son ari moi si mobile na nga sepela langa zu moi si moi boya gete et ça rare na conjoncture à lelo donc mais Sankara de Kunta toujours pembe na wera. Lobi peut aussi voyager à tika nga pete na ba voyage. So deux personnes nga na eka. Oh, yango lukela nga nini yango vina nga mo na voyage avant. Na lembi je suis fatigué. Oui, Sankara de Kunta nombre à rancune droit sous Kamutu. Au vivant ni à l'aise na vie na au normal. Ouais, biso Sankara de Kunta déjà ngala linga te muta ignorer wera. Pona yebi ba misie belé ba ya na biso ma chérie au mona pena mutu musu li dofolo non na mona li dofolo bon te bala la botama longo atika lembelembe. Donc au kotsa mutu tali pena boye ba tester tali biloko tout. Utali bela mutu bela ye bela li papa la gomme malati de zo sauter ba fusil be papa de kakezo beta la mombele oh utala belo bibe oh yo affaire li batu muso aya belo do mona pantalon ma longeza ti donc aye pa wera premier soso alia po ba soso le l'homme se komi danger premier soso mutali ya banda bota malia pa wera
Ozo sentir que mutazo zoko na occasion mwana kuli ou bien sous mariage mo bo azayi garçon d'honneur ou bien so adiembela ki côté mo bo na ninga malongi mais ouais rason roi la fora zubiso nazoye ba premier déjeuner tango ba misia wenge musique mampata sali pena ba miliki ba musozo kama miliki oh show ba chaka na mir ngabite mela osomon siko zo mutanengo wana ozo sentir que mutu mususu photo pamba donc bazo kange mais tel mezo tenga mazoye batene bakanga photo a mesana te passeport yazo kanza bible bata témoin de Jéhovah na otanga liki wapi nzoka babimise le passeport siko zo siko mutanengo wana tango yebana aloba no sa siko ignorer wera tango bani ko ignorer wera biso basaka de kutana ko fingote mais na ko ya ko rappeler yo que tanengo utaki tanengo zalaki po mutu to na le passé na même nga sangana na le passé mais batutu lelo ba koma zoka tape net baza déjà danger non baza danger te so na bando tangelo ba mission mususu o mo apena bilamba ba yaki na yo mo regretter ozomona mutu mususu pela se kendo sokola mukongo baliana bakinse kwa donc menace na ba chombokila otalisko mutu sokoma le kwa rouge bordeaux na mukonga o les affaires ni si to bani ko chaye banini ba pomade pakole mafuta ti omoni mutu pe tentire lembi mutu mususu mona tentire obi oposwanga ndo obe mira makwanza obe mutu mais lelo sikoyo wera ngwana salibiso to mati avion mutu azon di mate ya bin sankara na omona kana ba film na jalo renate bakenda voyage mobo donc sankara de kunta yango mona geso muta meki en tout cas côté wana pena na yaka mabe il s'agit d'expliquer il s'agit na fingo pe na royelo na ndenge titre de l'homme na bando étudier yo na tali yo na landeli yo so na raté yo na ke famille so na raté famille na koti bato aveni na koti bato ti normal tranquille donc ya moneza ba rappel en tout cas Sankara rankino mutu to zanango lelo lobby belé pe bayaka pe ba to zongi na biso pe bien pour bango mo bayebi babika te Sankara qui na raison am so ya ta mutu ko ni exemple na pe ni mutu lo exemple la coste mikolo yo akomi ko finga wera siko yo ko finga wera par rapport à quoi so na bando betelo ezalo kwa exemple mon la coste yé to zuye premier temps waye na ke pala ba okala ba okalinga moni bikedi yaki so chenet na maya siko epanzani ba okalinga nguna talinga oh la coste yo bilobo lia oh ah Sankara tika mboko yo nasana ke nangata butembo nasana ke nangata kindu oh na yeko zoye ngabi bo tolata tokendeni wana tata ebisanga kutu ndeni yo fo força kaya la kama malili na ebiso tokenda po azwaka ka pantalon asote ba mir combien de fois kati ba venia so luka pantalon na quartier na bango po apese pantalon tia zo pantalon sentinelle mwezaki moko supana koto esa suko neti nini to landela na tailleur azuti ba to kamati to pesie ayeko zo blouse ya fimo do teka mikate tel mezaki neti na mwa marenda to benga ka miyaki ngabibo yaka ka eza miyaki ozomona donc blouse moko nzela ya basi pantalon supana na taille sko na kati panzana suko esali zala to bandio kende ti na sombele la gomme na nzela tala lelo mutu lokala kosto mona bandio finga wera mais nzela wana siko na yete so atongola gyo batongola ite so azo dégager nzela batutu so batuta na bisoka donc zo mona ge siko mutanengo wana lelo o mona bandio finga wera siko tango yo finga wera ngata na yena bandio rapelo neti solo abo badwa eba ite alors bana finge donc voilà ozomon à l'époque où bangba longola babi mulaye leki oh mise momba so azo yemba fangumba mamukongo po luka mikona senga bité eza mso azaki na pandicite mo ba opéra ngo bien te yango etika esiko elasha ye esalwa pota mwinda donc voilà eza ba biloko ozomona ke batu lelo fo ba comprendre lelo Fabricaz aye na wenge musique maison mère wera salie ninga salie lelo comme star o aleki la coste na sixa kozo la coste mission na ye ozomona donc il faut féliciter ba mission au baza ba reconnaissance pour wera lukara te ko pese mbongo c'est un millionnaire wera lukara reconnaissance oyebi ke o vient na côté na utaki un point train ozo comprendre donc ça yangona donc lelo en tout cas na pesa la cause courage ninge asili succès sili bon courage. OK Sankara de Kunta Sankara école de Sankara bozo fina baninga to bimaka bino moko lelo c'est Sankara zate na mona école nango on dirait ko ozate parce que na mona bato ba ko zo relève na binote ngai nazana bima partout tina ba politique so que mona ba Sankara ba PPRD
Ok na gouvernement mona Sankara ya gouvernement. Ok na opposition mona Sankara ya opposition. Quand na église ok partout, si na ba pasteur. Avant bimma bomoni déjà même ba modérateur, ce sont des Sankara d'écoute. Là on a minute ozo sentir ba bato belé même bato ba théâtre ba kota pe na idéologie nanga, bato belé ba fanda ba comprendre vie. Donc Sankara d'écoute. Ouais, ozo comprendre que Sankara kota partout. Là on a minute au massa nanga les éléments. Oh le na minute nazo saluer azonge la classe na poto, ozo sentir que ozo cours à pilotage alinga comme pilote ba nommer avion. Tout ça eza mon remutazo évoluer na vie, lelo ba mbonzo. Babima lelo ba papi le prince lelo ba de école de Sankareza munene lelo ba tutozo mona na villa bazo luka courage ke ateka salani donc ki Sankareza lutte contre la conjoncture donc mutatangite mazuvi pokala to eba na bandako foka muto si sa classe ndo zuvi mais tozo comprendre que mutu musu pesa courage yaye ki mutu okopa ko bando laver ba car so eza 3000 à laver 10 ans à 30000 tanga pesa moi si basi pa banengo wana fo mso moi zazu na nenga mso kabelo obomi mobali ya bato ozomona donc voilà donc ça ba Sankara de kuta yango moni ke lelo na zulango ville lelo na minute ok Sankara za Congo mobimba donc voilà quoi yango moni comment école de Sankara les a courage donc lutte contre la conjoncture. Ok Sankara de kuta Sankara depuis au sala nzembo ya bino ya grand prêtre Bololé. Inspiration si là toi qui patron car ouais qui patron tout thème si qu'on a mis dans un studio donc tu kutinga bambunda ba instrument ndo na fandia wa nazoluka nde nini na osala déjà na banzembo ebele moko nazoyemba bébé balanga moi ça soli la mbali ya balaye mais mobali bando tala ke moi ça si saka 3 casiers ya tirboye moko samutu moi ça ebino mahamba kolamba te ozo sentir que donc moi je sera bando bimma dog ya ebina ba boîte à lundi donc mobali abone ko bala wa ba bloko ba conseil na opesa bana basi et puis naza suna moko asokola raté au mona obimino kitoko boheme makasi kana parfait j'ai des rouges à lèvres mais surtout ko vérifier na parler de 2 jours à sokolité tozo tuna mvutuma obeza kindoki wana nyo seza conseil après na yo biyemba nzemo mseza bibota bota musala te classe aussi licité et l'eau remonte toujours chez les parents mais bando banda robota dozwe la bato ba charge do yo mo charge yo suna charge do chargeur donc wana omoninga la sala ka blog ezake na oyemba comédie mais en même temps na pesi bato conseil nde na yemba grand prêtre Bololé akenda poto prêtre ya somba biloko toyebi mais nanda ko bino mona sombule beti ki koso ekuti pe mère za sokole ke na mère ti mère se retrouver côté ya Ropengaba ozomona siko yo grand prêtre ya nini donc grand prêtre il faut parler pe kini pesa blender donc voilà na pesa ba to conseil omoni bana poto baya ba komo tonga ba flat lelo ba komo tonga ba hotel bana poto ba komo bengisa ba batu ba parents ba komo ke ba poto batu ba sui conscience mais mutu muso omona ka texte ezaka banda bolingo bande ba bolingo ngo pe na Congo ezaka na ngote ozomona donc yango moni ke Sankara na studio kala mingi te na yembi penze momo mwana mbanda oyo ozo sentir ke bato bazonyokola babana mbanda mobali bato kuta déjà ba sentaka na bu jeunesse na yo ndimi onyokola bana oyena libala bo banda donc bakoma baboyi kanga bango bandoki déjà ba conseil maintenant na studio na yebike ya Willy Etoka motema ma joli Etoka oso akabita beli na ba kubatir ezo sala e fa kaba ba 100 000 ba 1 million. Oui Sankara de Kunta au moins te koko zo pe banzembo na wana au côté on peut quand la disque vient na orange. Oui, c'est bien, mais tout ça texte mon côté. On a ça la comédie musicale. Donc cela veut dire Netiboye, Nazoya Nazoya Sabato, mon sala te, kaka ko bota bota, classe aussi licite, kaka bi bota bota, toujours chez les parents, kaka. Donc et ça va blom so bota bota. Mutu bilom so wera yembia bata, wera como finga batu. Mais so Sankara ile ka abolande te mutaliboma mutamutu bonaki muliboma na ki mutamutu na ye na lobeli batu na pesi pe conseil na suka na zui conclusion moi bien mutu muso alinga muso banda ko bota tala te fona zano na mbongo po bana ta na bota bango bazala bien po kala to bota ka super moi boti 7 enfants 6 bazui vite moko so azui vie a kosunga ye mais lelo za bongo te lelo so za na 15 enfants faut 15 parcelles. Donc mutu na tikali bien na vie donc bazol lelo pena donc va fêter batu ba bini na playback na cimetière OK na honneur donc ce communauté maranino mavwemba abota tiki rien faux
o aimé ce fond de moi bota tigirien wane ko ba bloko ba bibemba ngwala ko beta ngo fimbo akende ba. Voilà, soufflant un peu, ça fait énormément plaisir à Ruby Emma, ça fait énormément plaisir à Teddy Vitangola, Luanda France, et puis ça fait énormément plaisir à Xavier Rodriguez. Là, on continue avec Sankara de Kunta. Sankara. Et je n'ai compté de fois en Barbara, parce que on a quand même naba Bokilo, on a quand même la famille, on a quand même Nabana. Ça te gêne fois, ça te gêne pas deux fois? Non, rien. Les autres, mon isa ya zuba na koti na publicité. Oka na Dr Boma, mais moi na zuirol. Yé mo pe papa do tambola fanfa mo ezolanda e. Mutu mo so amoli wana balabala robenga bango li boma e bandeli am so sai. Mais lelo sai c'est un patron. O so muta talié na biloko nene wana hotel ma bien ya sala. Do biso tout ne bandeli na biso ba mona biso maboma. Mais lelo bato bamona benake Sankara pe lupango mo Sankara memi bande bayane na poto me mwana suka bamona Sankara moi danger Sankara ge poto Sankara bane baka na poto Sankara apele me na lupango ala kitambo Sankara do mutani wa so bengeli bomande ponga bana nga babenga ngate liboma babenga nga papa et puis en français avec accent aigu papa tala siko niveau bon mutani ngwana do na vie faut ça vaut mieux liboma pour gagner na vie que au fani na ndako maka ba paresse donc yango wana bilo to soboya en tout cas biso ba sankana débit na masala nga blaze élément ba ebeke baboma pour l'époque so wera to beti au concert au répétition biso foto ke na ba wenze to zo ke na ba fo bine la ngolo wa play ba ko zo loba mégaphone ba concert ba stade au monde bela veste au goût tout monde bela jeep pena na ibia ser na nga Moisi Solange on a pe mbota na Paris na memaye na pese na mwana mbote. Donc, on sentir que lelo, les astres ne m'ont pas lelo, tu as une mission na Gambela, Sankara de Kunta. Na pesa de valeur. Débé zagi liboma, mais lelo a valeur. Donc lelo so fait finga fou na lo baso baksa joyeux. Donc naza fou joyeux parce que je sais ce que je fais. Donc au jour d'aujourd'hui, tu valoriser mon salango. Donc voilà, donc lelo rien à voir ba mission belé bazana succès, c'est so toke côté mon na Sankara de Kunta. Mais monsieur Moussoupe Misa leader ma l'équipe là wa ozomon bate belé ba sali ba orchestre yo momo ne bemba papa mané ba bengani belé amati bima ba bengani maza leader ozomon abandi kutute alinga tsaka na tanga kombote merci lelo bango tanga kombo ba liboso ezana bato mususu na tangi komoneza fulami yesko a profiter de mission. Otalagite mission fiona kitoko wana mbebwano nde jambobo Sankara ta fingi nani otala ba pe ba wele li ba répondre depuis comme un épisode Maradona be job ya Colbis ozomo be fait de l'amour te ya mona ga moko na go beta mutu mo flash ya mo mutu musupe na doser na ngayo pour na fulote pour ba te belé lelo basili ne réveillez pas les chiens qui dort au comprend donc na go ya te mutu mo alali na ya ko la musaye asila déjà faux. Ok, merci. Faisons une parenthèse. Culture les Leza Matanga, Monsieur Sonier Choumona, chef d'orchestre, la cheftaine et orchestre Lola Kadogo Tikibiso. Tu as un mot pour la famille biologique? Ouais, liwe ça l'a déjà passé. En tout cas, tu peux savoir condoléances au présentant na combat Werason et puis Wenge Musique à Maison Mère. Tu peux savoir condoléances na présence Sonier Chomo et puis na Lola Kadogo. En tout cas. PKK na ba am na bango toyebi ke mabele za la pete po na bango nzamba ya mabango eza passe eza nzela biso tout donc nous tous on doit passer par là donc on a marambo lo ba vraiment te mais donc to souhaiter ka ba famille biologique ba condoléances vraiment ba sincère condoléances eza passe mais bon nzela biso tout donc voilà pour nga en tout cas ba famille za na ba courage et puis même famille musicale en tout cas ba continuer na œuvre na idée na lignima bango bazaki nango. Ok, mes condoléances aussi au nom de la presse. Là, nous sommes à l'espace bar La Durée qui se trouve à Bandal avec Monsieur Prof Victor Motosia. On continue avec Sankara de Kunta. Sankara, musicien, on dirait, moi rare dans les médias. Il y a un problème, tout au Pexibon. Te baro pexate mission mususu se retrouver bon déjà musique ezelo omoko déjà mutu folingango pour lelo ndeza boye lelo
même yo no ça la presse boy malgré ça musalo tangeli me folingango mutu muso azawana pe msupa bandoluka babato sa l'émission azela bna ati na faina na me na moelo na moko ndeba mise msubaza yo lia misala ya komina mso afandi na ye msupa so nzembo amso za komisala te nzoka komisala yango wana ba moni pe na moi ville okopema okokutapela pive mo ba sepela kano mamona côté ah c'est toi msu nani msu eboa ah nalinga ndengo yemba msu babi mse msu mbongo mo simbata moi milo chani bosoza ina ndako zwa milango msu kutu muta nyongo ndata msona ya kosengwa ngwe komi menace mais tango bimaki et sali bien tango leki na TV sali bien et puis ko nini ko répondra nini ba présent toujours net na ba appel na bino po bino bozana ba luka ba information na source sir olem so yo ka na kwemo ba chomo ba enwa mais tuna nini aza te vous avez besoin oye pena msusu ndenge nini msu miel de son ndenge nini msu tade donc c'est ça donc pona nga yango monike na ebsa bango ke musicien fo yo moko misala ba comprendre pe démarche nanga kala mingi te ngana bango na ebsa bango mais na moni bena ke ba lamuki po musicien fo lamuka musique il faut yo moko misala wera déjà à présenter na miso bato mais suivi etikali yo moko nde yo mona mwasi okoza na ndako libala mso mitiki mubali pe mso pese abando bima libanda mais tango mso pe no mwasi obandi de ya mubali ya pe na kuti pe na minimum me bachele makolo ba ota la TV ozo pas appétit vers mangeant donc c'est ça ozo sentir que mubali ya mona mso ete na bima na ngata longoli festa fandi po ni minie kangie traumatisme crânien. Donc c'est ça, yango mona misé faut misala. Donc tant on doit misala yango wana. Donc en tout cas bazar rare pour bate belé baoye bandeni yango misala te. Mais belé bazar pe présent. Belé bazar pe présent, ba comprendre pe démarche, ba yebi lelo. En tout cas wera patron wera ya ta bando le kabo aleki boye mo porte-parole, ye mo boye, ye mo alobi bete simbate. Il y a même différence pe abiso na ba porte-parole et belé lelo na porte-parole te lelo na leader. Donc oui, rason asala raba leader. So tali miel de son leader, tade leader. O tali ba Olivier leader, bo à l'hôtel leader. O tali donc basé belé wana ba Nicodème, ba Arkeli, ba Ferrari donc oui, rasala raba leader mais en tout cas question moi bien mais na yebi mikolo ba la muki ba zongelo ba no mona bango. Et là on y rolingo changer le à maison mère. Là on a changé ouais ratu comme manga voyage pardon na lembina mutu na comme na pour ma colonne vertébrale sozomo d'ailleurs mon nazo baé makasi donc mais qu'est-ce qui ne va pas ozo pas dans nazo sepelandete et là on a changé ouais na pe quand même moi na bato tika comme manga voyage net lobine na abo na minito tozokende Kenya donc tozokende Kenya na mboka ba Gilles Nsana. Hein, les producteurs les plus beaux de la diaspora congolaise. Producteurs à Zanga Likwanza Ngungia Soaete. Son Ngungia Ega Bando le Kakepa wa voisin. Donc Gilles Nsana, le toki na promo ba producteur, so toki na Paris, to so mona ba mpova musique, ba Diego musique. On se comprend. Au mona ba producteur, moi ba étranger ailleurs ko ça a pierre mutu 500, a pierre 300, mais ba pesi na mangelo côté ba producteur. Donc musique congolaise comment y menacer. Ya moni Gilles Nsana yo mona habité. Ole ba mise ba sala ba disque belé. Na banda pe ba ya ka pe ba voyage ba net boto ke Kenya to na concert to beta indépendance ya Kenya tala sur indépendance ya Kenya ba bengsi we rasol roi d'Afrique to beta rara et pas ba président Sassou to beta ka leona mito to na appel même ba petit na invitation to beta pe na Rwanda. Donc on se sentir que ton ba projet tellement belé dans les 3 oyo to beta na Kenya concert VIP donc billets à $2000. Oyo Paulé Wanga immortel, hein? Paulé Wanga immortel a sombi déjà 50 billets na 2000 sauf famille pena ba yo kango ba siliki ba tchena programme bon année ba lié. Mais talambongo ke na concert à VIP, ba Johnny Lopez, ba Gilles Nsana et puis ba Gilles Maswa donc ozo senti que Nairobi Kenya donc deux fois. Après les 4 étoiles na concert to beta na Kisumu. Donc Kisumu eza village ya mama bota papa na Barack Obama. Alobi avana kufa. Il faut appeler ça wera mbote. Rêve nezara mona wera. Pour le papa wemba kufi batu bomoni grandeur na ye. Ba wera ba na mboko yo azana viva bozo comprendre. Tala mama Obama alobi asimbara liboka wera. Et puis alobi na anglais.
ay kam ni sembi libok de wera ay ku kuf en paix donc alobi ke soki asembi liboko wera kufi na paix bon zwa sikoyo niveau ya mama na Barack Obama après là tobeta na Tanzanie esika wapi mona ke na Dar es Salaam ba apocalypse bela ba koya ba pito lukaya donc batunyo so mbongo ba Eric Mandala donc zo sentir que en tout cas lobby déjà tozo kende déjà orchestre mobimba après na so tozongi siko to na ba contre belé et puis le 30 juillet tobeta na Kindu fête indépendance à Congo donc tobani na indépendance à Kenya après à Congo donc tozana ba contrat tel me belé et puis to na concert sur les États-Unis donc na featuring Wera sala ya na Serge Bakana Kerry Ilson donc soto longwana tozongi Wera son 7 jours de la semaine yaya en tout cas non na mona Wera yemba ngwana ti et puis ayembeli mampata mwasi na hein na affection maternelle et paternelle sangani siko bisous. Ok, ça corrode kunta na maison merci c'est à refaire misiani yango kolinga lekate ba o balongwa na yango préféré za la te lekakute na maison mère la coste moulay legi kapra moulay te zako bebsa ya mwazo bimonde pota mwinda zaki bien te ozomon batane kwa boko ke pe conseil mobwe bakaisi leader ozomon donc zaki pena bien te et puis za mutu moko alingi trop kolia fufu elala ozomon fufu elala sko ebimisa ba mai wana likolo mwazo benda ba mai na lutu tanga fanda sko yembi nze momona mnoka mboka na bango misika. Ok, ça va d'écouter. Bon, il y a à part Weranson. Musicien n'y a pas de rendre à salam salane. Ouais, fallait pour pas ami de France massanangai. Oh, puis nous sommes na donc bolier awa, boko lia pepa bango donc zo sentir que no bolia bando lia bolia kuna botondeli kuna. Ba et puis bana ba jabali papola, ba Coca-Cola, ba blo tout donc zo sentir qu'à l'époque déjà donc na lingara trop tellement ninga évolué waka po na yebi masananga lelo na milieu talaka masano mo bokola ni pe na yelo côté okomo mona ko leader. Donc na lingara évolution na et puis na lingation évolution à Fabregas. En tout cas, ça garçon moko bien malgré na finga mingi mais na eu conscience. Donc aza mutu moko ça va, azo emba bien abeti ba ya mado lelo e batengama, osomona ka leki bato belé ba longwa na wenge da succès. Et puis son aïe lisusu na zomona le président Jibem Piana hein connaît pas demandé. Donc vient na papa chéri donc en tout cas ba mission on va ngona ba zepe belé ba JDT mon lopwe ba mama Chalamwana ba mama Mbiliabel. Et puis na linga mingi pe Cindy Lecaire donc ayemba bien na linga ba MG30 donc voilà ba mission presque ya Congo tout cas to sepela na bango. Pourquoi pas Doudou qui binda encore na linga pe makasi na René Amabelelis. Ok, merci beaucoup. Sankara de Kunta. Moi na o Sam hein. Ouais, Sam. Sam le lobby non papa na lingi na za musicien mais à maison mère o linga. Oui, non, linga po afuta ma bien. So ya orchestre musuna ebike mwana ko nyukwa mana ebise tika 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 tika. Banzela wana laissez tomber. Banzela wana ba po ba leader lelo zo mona bafuta ka te. Ba futa ka te ba omoka mbongo na poche ba mise bazo surtout ba mission ba bimisiko. Aso biso do uta kuna biso tala. Vous comprenez? Donc ba futa ka te ba liga ba omoko musique ya passe. Franchement musique net ya Congo. Musique ya pas so kutana batu bana ba volonté te o pena ka fula ka batu o pesa pe mutu vie a pesa opportunité en tout cas zati o bon mona baleka na ba TV wana ba loba loba na bango mais ko futa en tout cas c'est pas donner n'importe qui ba wera ba futa ka bien o mona ba misa fali ba za bien o mona ba misa Fabregas o mona bien ba misa papa chéri mais donc il est bel et problème o surtout ba bandi sika surtout abandi sika bazo azo répéter non nda kuna nu ya ba ya yemo so ya ndaka futela ka bosi ko mbonga pio. Ah oui, ça fait énormément plaisir à Rodriguez Xavier et ça fait énormément plaisir à Gigi Amnas. Gigi Amnas, Motema Tutoroba, bah gros bisous Nabino. On continue avec Sankara de Kunta, Nabi Keboyer aussi, puis là toujours Sankara TP, ça toujours Bino. Toujours continue à Sankara de Kunta, la question est biso à Moukola Yelo. Sankara de Kunta. Djepsana. Ce qui est zaki que, net il est l'eau. Werazate. Question na tuna qui on peut t'aider. Ce qui est l'eau que Werazate qui voyage 5 ans, 6 ans, non maman si des Jinabana.
Maison mère évolué. Oui, évolué qui tourne en casse. Parce que ouais, son a format batutu ba leader, a format batutu a yebi, qu'est-ce que la musique, qu'est-ce que Marambutu. Tant aux ala déjà donc essentiel la vivant, sera vivant même na téléphone à coacher, ya coachera même na téléphone. Na bo sala boy de lo na bo betango 34 15 8 bar 0019 XY. Donc to yebi mbala mo ba koreni ni batu ba roya nango, to yebi ndeni batu ba roya nango. Donc lo ezaka mabem sous le lo wera zate, mais en tout cas tant à vivant Wengeza nangoka toujours en tout cas qui tourne magas. Depuis côté maison mère, et là on est salema ou c'est pas là non t'es pas mauvais souvenir non. Ouais mauvais souvenir ça voyage nanga liboso ta ba fsinga na ke Paris. En tout cas na sepela nango te. Nga lingana ke nanga mbandaka. Mauvais souvenir. Ok, merci beaucoup. Ça fait énormément plaisir à Rachel Mukuna Kati Mwamba. Des gros bisous à toi. Là, on évolue, on est presque à la fin avec notre invité d'aujourd'hui et on va lui donner le temps de dire quand même ses dédicaces. Ouais, en tout cas, merci. Si on a gagné aux États-Unis, ma petite sœur, qu'on a allé car en États-Unis, c'est rare. Et Nana Benga, Mutema Dadi Bimba en États-Unis. Pareil après c'est à Preston, Presley, en tout cas na Indianapolis, na pesi bambote, na 6 mois de couleur. En tout cas félicitations à Libala naye et puis Jelingangu na pesi vraiment bambote. So na yesiko na ndenge ya président Pichumbongo en États-Unis, président communauté. Na ye nazomo na mbala moko Cherry Bompea, na moni Apocalypse Bella, what's up my nigga? Na pesi vraiment mbote va bien frappé tenaso ben que fromage Apocalypse Bella et puis na pesi sous Serge Baka NBI mubale mulai boga asimio na litama moi so ko circuit intégré okomo senga bala yo en tout cas boga nengo na Serge Baka ya na Rachina Ibaka na pe bambote na pesi bana nyonso ya na ye na Los Angeles nazomona ba viebula ba bombastique na ele ba Eric Ngoma so na kitisiko Europe. Nazoyamba mona Belgique Chiba sous tarmac namoni Percy Tumba grand prêtre namoni ba Francis Roi de Gaulle namoni Victor Aristote wana na nenga Belgique en tout cas na pesi bango tout bambote so na na France en tout cas na bandio saluer mes enfants français Sam Samantha Monique Samuel et puis na Guy Malela le prince de la ville balobi la ville est calme donc batika yo donc muta kokwa zate ya. Donc Guy Malela na pesi bambote na pesi Alemwela na pesi yemoko nani Vandoch Vangila na pesi masananga nani comme kimi Michada la guerre de 100 ans et puis Chikito Bangu balobi Chikito Bangu des fois te mutakoma français. Donc des fois tu as un diplôme na poto et puis na saluer les sous yemoko Christelle Massi na pesi bambote na pesi Fallon Bongo bambote bana poto ba s'intégrer na poto et puis so na esko na ndenge ya Congo Kinshasa en tout cas nazo pesa vraiment bambote na mboka tozo ke na Kenya na pesi Gilles Nsana bambote et puis na pesi Pole Wanga immortel balobi mbongo ebele pardon nenga otalaka bote no boy po ya bala ndeko na biso banda nenga otaloka to présenter bo Rosalo Western na makasi et puis Johnny Lopez na pesi bambote na Dr Kongolo et puis na Yesu Kelvis Nkoi wana ba prêtre ya mboka et puis Gilles Maswa balobi deux fois te moi Mirajabu pardon batika yo et puis honorable Serge Amouri papi boto noble motema Magali Bumba et puis na Yesu Stani Saki na pesi bambote Ibrahim Nzapa Geneviève Miss, oh bima Miss, donc rien à voir. Après na pesi basani awera mbote, banzungu awera, ma papa awera, Trésor Bilingi, na pesi Popi Sungu mbote et puis Eddie japonais na kati ya Suisse, millionnaire congolais Eddie japonais. Balobi Monsieur Franklin na pesi bambote et puis donc voilà donc bambote nanga ezaki vraiment yangwana na yebike mukonza sito yonde kombo ekimi de la nation. Prophète de la nation. Na pesio pena bambote parce que yo vraiment de la nation oza mutu moko bien oza mwana mo malamu oza ndo yokinga ka bobunu bande luka ngabo pianga ni mo 140 ndako mona sale western na lingite de la nation pardon tokola augmentons-nous. Donc voilà donc banzungu awera exaucé gladi na pesi vraiment bambote pape yenga na pesi bambote puis awa ndeto zaboye balobi mutu no salinga ya vacances nganda kitoko za restaurant bar hein la durée
donc yomo comprend dans la durée donc aux à l'aise à makasi au monde apena que au rolia pena do ba plat musuna monate on a poulet suspendu au plafond sans espoir de fuir mélangé avec le big burger sauce au kangourou méchant. Oh Seigneur, au secours. Dans balobi wana babi chez le prof Victor Motozia hein wana zana Balari 114 a soroyo mona ba majorette massage pezali sorolio tondi ba mano masoli boum je t'aime rose ti okiti ti osieste bandu le pebe takawa en tout cas merci na s'appelle makasi sert par au compagnon na bosani kombo Rachel Mukuna balobi pardon Rachel Mukuna batika yo pardon balobi hein pardon moi c'est de sentir que nous autres fanda pe nous sentir que des fois te bateau nous va à l'hôpital bon on a besoin de santé to katel minondam to tindeli bino na bluetooth na mona Kati Mwamba donc balobi des fois te moi c'est en couleur hein pour toi là ba teva noir blanc mais Betty Mwamba Kati Mwamba balobi de sentir que dans soit que plage pardon des fois tu vas te bima pena ba msou non nom de Jésus sans effet ta ba marié. Oh Seigneur au secours Nino Mavwemba et ses fonds déjà visé bimagi bana poto boy bag et ses fonds azoya. Oh tchaka te momoniango mona. Oui, merci de la nation, merci à Pichou Mangaya, merci à Armand Porio, Botaba Chéri, Freddy Akimbe, merci à toi, merci à Ruby Emma, de gros bisous à Papi Guéné, de gros bisous à Xavier Rodriguez, agence Dodo Vicente, de gros bisous à vous, de gros bisous à Henri Tossé et je vous dis au revoir, je vous retrouve à très bientôt, toujours connecté chez www.clebois.com.